Bandia Congo Live Télévision Mbote bisika bozomi partout dans le monde entier pendant l'andabiso à travers chaîne YouTube de Congo Live mais sans problème no mais matali politique en mboka na Congo le penza toko sola c'est pas question d'actualité na mona mboka maître Luludilu na penza toko lobela sur la situation où ils ont les mboka na Congo tout type no bolanda maître Lulu et puis donc dan bongo nasima Mbote moi la mboka maître Lulu Mbote maman bonne santé. Santé par la grâce de Dieu, ça va. Oui, maître Lulu, déjà, tout le monde est chef de l'État. À Kosala Penza, Ronde, il y a vu la Kinshasa, qu'on visité, bon, plutôt au Penza, et Bayo Bazomi, on a Covid-19, au Ming, Bakondi Mate, on a Nezali. Tout le monde qui me colle l'équipe Penza, qu'on a l'hôpital du cinquantenaire, Ming, Babima qui va réclamer depuis Bakota, hôpital, Kassi Bassoin, Bako Soité. L'autre monde, Mokonzambo, Kaimoka, Kisi Penza, Ameka Kosala Penza, moi, kolandela ceux qui pensa batoana ba ko va soin comme il faut ko lobani pensa comme chef de l'état seulement toi. Bon, to féliciter na initiative azui ya ko tambola atala ceux qui sala nengona ils ali rôle na ye au regard article 69 azali arbitre ya ba institution nyonso donc wana pesa rôle na ya ko tala c'est normal qu'arbitre fois qui na talaka et surtout qui to lilagi trop beaucoup qui après passage na inde ba solution yaka to ba décision yaka souvenez-vous na passage na isima kutala misala ya ba 5 ya banini yo ya ceux qui a 100 jours ya urgence ceux qui urgence beaucoup qui sima na yango ba décision izomaki donc tango ça la course ba course wana kotambo la kotala je crois peut-être ba décision pe kozwa mato ba orientation à ce qui kopesa donc awa yali loboko na loboko biso nyo surtout élément pour na koyeba ko lutter contre maladie. Bah on besoin de mater malade sali ils ont droit na bango parce que tout ça peut tout bien nous sommes un pays laïque laïcité zaka te ke muto andima laïcité zape muto aboya ni kondima donc soki kota nzambe ko tutoza na moi facilité wana ya kondima to ya koboya kondima kota malade pe muto ko kondima to ko kondima te étalé Maître Lulu motu no soupeza libo kasi mingi lelo ba ko se poser ba question ba don o ezo uta par-ci par là tout moi qui ba to pena ba sangana ki ndenge chef d'état aloba ki solidarité azala mo eloko apesa kasi ba don ba ko pesa to ba te esika dini eko kende ba saki loso ya ki ba masque ya ki kino lelo ata population ata gouvernement na biso te ba miko ko distribuer na population ata mo masque ata mo eloko to ko ba te bloko na kende wapi surtout pena likambo ba bi bazoko nzimisa batu na makasi soki ndeko na kufiboe akufi na corona pote ba pesa mosolo yo penda oza moto amibeko na kanisi wana ko kolobani maman solidarité zalaka ko se décréter on ne décrète pas la solidarité mais plutôt ba viva ka solidarité ça se constate alors soki biso tozo forcer bato musu ba kabarate banda bu mwana ata ko lia ko na mbongo belé akokabaka kate donc o akabaka kabarate mais na sepelaka mingi na solidarité israélienne omona ba juif bazala na solidarité na bango na mona ngo mukepe pa batuchi bazala pe na solidarité na bango mais congolais to na solidarité te bato mususu akopesa mbongo mais akolinga bato nyonso baye bakapesa ki mbongo ça c'est pas normal mais hors solidarité mususu bazala no akopesa même bible alobi ke soki droite et pesi gauche ayebate alors wana eza so solidarité de comme impressionnisme ou like sabatu ke ou like sabatu so like sabatu ni alors voilà pourquoi on a lobi ke il faut que solidarité soit la vide mode ya vie na biso mais ça la impressionnisme était ça vraiment c'est pas bien. Madame Mboka Lulu au cours de l'analyse ni la makambo zo brûlé entre FCC na cash les balles wana yo koko déterminant les balles à FCC na cash parce que ça continue toujours à brûler entre le FCC et cash. Ba image ezali pour la moni ba vie muso azo se ba image na bango akala. Ah vie muso azo se ba image na akala ya kala. Ya kala mingi vraiment te me akala te za pembeni ve bazoni sele ba image na ye boye ba pourquoi bazoni sele ve ba image na ye ngapi bozoni sa ba image na nga na zawo ko ba mingi ke soso na libata bota ka makite bokanisa bien na lubaka bato baseka ka mais lelo réalité bozomona ngo ke soso na libata oyo ata to balisi bango to kangi bango na chambre ba fandi soso na libata make obimate ndenge moko na FCC na cash ba ko bota ka mbuma malunga te ndi bazawana baza ko buma na kalate bazoya ko beta na lo makofi kalate parce que na 2023 moto na mutazana azana candidat na ye bazana politique ya candidat comité ndi bazawana pourquoi bazana politique ya candidat comité parce que bazana idéologie mon côté or parti politique balobi kezali groupe ya bato basangani na makanisi moko po ba na tinete ba diriger
to na tine te ba conserver ba zo pouvoir to ba luka pouvoir to ba battre la pouvoir au bazana yango. Mais surtout biki to la idéologie ya batu ya FCC na idéologie ya batu ya cash na bisa ebino za ndenge moko te soko tel d'abord au cash ndenge sangana na INC UDPS eza ndenge moko te na politique. INC bazana tendance mingi ya kokanisa ba élite au moins na INC bazana système ba élite ba parti des cadres vous n'êtes pas na bango moi respect à hiérarchie ezali ba cadre bazali mais tandis que parti net ba UDPS ba parti ba benga parti de masse. Oui, que même vite c'est que il y a un problème à expliquer base. Ni Barcelone na Libinza, ni Barcelone na Saint-Raphaël, ni Barcelone na Hôtel Cascade, via une difficulté. Je me rappelle nani vie chez Okitundo à l'équipe na télévision avec tout coûter na bato IDPS toujours sur la vie à l'équipe na télévision avec o ana bato IDPS te moi na ngama ko boy ono kutani bo ça va faire na bino. Donc ezaki difficulté pas via ko expliquer bato wana bana o ba dalaka chaque tongo baza wana basangani. Mikolo na moni bapanzi bango na imité point. Oh faut bazala kawana. Ba idaka biso tozali kolo to réfléchir. Parce que bango ba bige keba via zaila ba difficulté via tisekedi yemoko. Même l'actuel président il y a des difficultés. Je se rappelle tant azo ki période azaro ya bazo c'est keba biso to bundi ozala kité. Donc baza mystique même Kabund, botu na Kabunda nyo comme tilo Kabund nani Jean-Marc Kabunda zonyo kwa ma. Bo mikolo pe Augustin pe Kabou ya pe azana ba problème na ba bi zagi musique donc on est parti des masses za rendement on n'est pas na bango masse mais là on a senga na bato les amis vous avez un leadership bien que vous partie des masses vous avez un leadership c'est comme tous par exemple les lots ANC Mandela bimina prison bato ANC bazaki prébasi ma minduki ba benga na mindele mais tant Mandela ils sont to travailler na bango les lots Sud-Afrique ezali pays boko na économiquement stable en Afrique. Mais tant que vous avez partir des pays au monde, vous avez content. Donc, on va tout simplement que des partis politiques ont été sangani sur la contre nature et sympathie. Baké ko ça sous mariage, na ba oyo ba na mois loge. Parce que bato na biso ya pepe de bazara nanti mois loge. Kuna bazawana pona kozwa décision et le cas moko za même pona kobota na bango peut-être bato na raté. Nyonso basala na politique, bato na pas ya autorité morale. Donc bazali lo moté basala bango peut-être ko bota que couple moko balani bato FCC bani ba bota ba retourna té mais bango nyonso basala na politique il faut ba ki retourna pona ko pona premier ministre il faut sous l'impulsion pona ko pona président sénat sous l'impulsion pona ko pona présidente de l'Assemblée nationale sous l'impulsion pona ko pona ba membre gouvernement ou na compte FCC bazakuna sous l'impulsion pona ni remerciement na bino ne trahir bino Bosangani, ole bomba, bolegi suso, merci na chef de l'État na nengo poner biso, papa ilunga lukamba. Biso bi oh. Donc bino boyeba gité, auto yeba gité. Kotika candidature ya dauphin, boyeba ki bino nyonso non? Donc bazayi sirité bango moko na oyo azalaki dauphin, ba ponaki dauphin. Ti na 5 minutes. Po ba tia candidature ayeba gité. Donc kuna bazana kati ya loge. Patron moko azato benga guru na ba depth na ye. Alors parti aninga to boyeko sangana yango. Parti au base et puis ça a impulsion. Parti au base et tinda ba retirer signature. Ba que nous mariage na parti au patron des fois la décision. Patron a moto. Je crois peut-être mariage de Simbaté, c'est normal. Voilà, mboka ko le bani na ndaxa makambo de kaka entre pasteur Mukuna na ba sex activité les appels moto est-ce que o sama mboka biso to bongi nzela to ba bantu ou bien to bongi ba valeur ou bien qui bon santo yango ya ba pasteur et comme ko leka o se ne ko bisa mwana mboka moko bon je crois peut-être bon na bandeni o ezo leki la batu ils a passe ils a que ça la biso passe parce que utilité à réseaux sociaux toujours ba sauter na ozwaka ya Mukuna et aussi na koyeba ko balisa ngo mukina ka ya mbiye na ko balisa ngo na ka ya mbiye pourquoi pour permettre batu ba comprendre qu'est-ce qui se passe réellement ka ya Mukuna d'abord na ka ya Mukuna et puis na ko balisa ngo mususu na dossier ya Wata parce qu'ils a héritier ils a pas peu près ba dossier moko ba publication na web ça va tenir ce que publier image ou ezali obscène na niveau ya ba réseaux sociaux ezali infraction. Maintenant il faut tout na question nani a un intérêt image ya moto et bimani banda yé moko moto ou bien ennemi na yé. Alors moi j'estime so ezali que
ye moko moto abimisi ba image na ye ke botala image na ngana tindeli bino wana to kolanda moto wana po ba image na ye alingi batala yango oto benga kana infraction à publication des images obscènes où ezali ko bebisa où ezali ko toute atteinte n'est-ce pas il y a bonne vue et mœurs. Donc voilà pourquoi on a dit que publication c'est une infraction. Et voilà, donc ça dit c'est dans ce sens-là. Sur telle image, il y a pasteur. C'est comme si à la caméra. Objectif n'est pas la caméra, c'est plutôt acte à opposer. Donc c'est qu'il y avait un autre appareil, ou soit un autre monsieur, ou soit une personne, on a filmé. Personne n'a dit que moi si, il y a un piège. Parce que je ne vois pas pourquoi un pasteur comme Mukuna a filmé pour ami publier. Donc c'est qu'il y a quelqu'un qui a une image et puis il a publié. Na tout ni mutu wana intérêt na yo zalaki nini. Ndé mona likambo ya wata. Wata dit que non na filma qui azo filmé. Bon, ba tout mususu ba passion na bango etinda ba ona bilo très sauvage. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ba passion na ye etinda très sauvage. D'ailleurs, tout le monde a rango eloko te na ba mboko neti ba poto il y a des sadiques. C'est-à-dire il y a ba tout mususu ali que fois ça le rapport sexuel il faut bolimsanga il faut même makila imonana. Aime soit zo ki sa moto biloko moko ndé wana. Na tala ngo mingi na Suisse. Vous comprenez? On a peut-être batoué wana. Mais moto azali ko sala rapport sexuel avec toute conscience à une image peut-être pour na makamu mususu. Ils a destiné na makamu mususu. Mais ce qui a lobby qui va publier ango, moi je verrai tout simplement ba intérêt izalaki nini pour na ko publier ango. Aussi ndenge mo même na dossier à Eliane Oyambi. Il y a eu des images. Mais comment est-ce que comme dans les réseaux sociaux? C'est ça la vraie question photo tout naka. C'est ça la vraie question. Alors, pourquoi nous sommes les oligarques pas na biso? C'est parce que tu as un problème, il y a recherche té. Na niveau mindele ministère de la recherche scientifique et ça la musala. Na niveau mindele ministère il y a nouvelles technologies et recherche et ça la musala. Mais pas na biso ça la musala té. Madame oyebi que lelo soko oyebi que o utiliser réseaux sociaux. Il faut se baser na numéro. Numéro c'est identification na yo. Est-ce que oyebi que ngai na en Afrique du Sud na somba paré ba boy ko tekela nga. Ba ba tekelo appareil té. Na tout bango pourquoi bi que faut muto za na compte en Afrique du Sud, muto za na adresse en Afrique du Sud. Wana ni to ko tekelo téléphone. Pani email soki email ba chaka wana numéro email wana. Ya yo identification na ngwana. Donc en telle scène que soki muto sali publication ba image na réseaux sociaux. Transfert wana ko sala ma ba. Mais muto atinda ki yango liboso. Azali. Et machine go rattraper na tamuke. Boko na biso na ba moyen té. Boko na biso ba moyen zati au moment où on dans la prison na a violaté. Moi si moko pointer comme ça piqué a viola ngai. Bakangi mutu balaisi na ba chaîne balagisi o viola ki oui kuba tellement le ki andimi oui na viola ki aller prison à côté prison batu baza mais na poto ko sala mutu ba violer ota madame eza pas ce côté la mutu likamba violer na poto c'est impossible parce que poto ba ko remonter 3 mois 4 mois passé acte ya rapport sexuel ba ko mona ba so ba nini ba trace ya yo mobali pas moi si et na poto même bilamba ka maman tout ne ko tia maman tout tia poto ba ko yeba ke mutu kingandi alika kia. Parce que pour tout bazar organisé, mais pas na biso. Toi là, médecin légiste, à quelque fois, bon imsanga. Avant moi si ma colo va violer Tali, à la tapé l'inet vient. Tali, oui va violer qui? Wana première question. Papa et pas nani, wana na éviter. Mais na poto ba se ba résolver ba pour mino soyo. Et on te dit que maman difficulté tout ça na ngwa. Pona ko baki. Mutu azali ko zo temps. Ya ko publier ba image ya batu na ba télévision, ayebi ki ba okanga ite. Ayebi ki bana ba moyen ko kangela ite. Police scientifique zaka kombo. Ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, mais on a pas de police scientifique, on a film, il y a Jean-Pierre Belmar, les enquêtes impossibles. Si vous avez une enquête, enquête sous haute tension, il y a des policiers. Vous sentez que vous avez des recherches, vous avez pas rien. À part que vous avez des masques et tout, donc voilà. Nathalie affaire Vital Caméré aux alliés comme chef de l'État au plan Nicolo Leki et penda afundamaki na Nathalie Sanjo bisona to binege ba travaux penza kino leloyo et ko salama malamote caméra za makala parce que mon qui chef de l'État na réunion ou tout ça na ba ministre na conseil des ministres balobela qui peut et sengele te ba prisonnier au penda baza penda na makama epelete kuda na
na prison ya makala pote bokono ndenge ezokotambola baevoka ki pe point ya mwana mboka Camere il faut babimisa zwata liberté provisoire. Est-ce que Camere akozwa liberté provisoire avant les 11 mai au procès na ezali aussi longtemps bato balobi pe pourquoi pas kobimisa Edi Kapene o kino lelo basambisa ta yete pote ya aza parmi bato basassinaka musée o bali na faire Camere ndenge penza écoutez. Madame, omoni question tuninga. Eza question au mutfa tunango izali journaliste spécialisé en matière juridique. Donc ceux qui na comprendre que Congo mubimba to komba juriste. Et puis na comprendre Congo mubimba to komba to science politique. Ya moni ba belge ba linga ba faculté onate. Parce que ta wasali lovanion belge alinga ki droité. Alinga ki makambo ya science politique de. Belge alinga ka agronomie, médecine ici. Oh, science politique, droit, pas une réflexion à comme makasi golé. Omoni olobi wana c'est comme si fona bagage maman zaka ndingo lobi. Donc nazo na kamba kolobati maman na bakisa sauter. Parce que en principe avant j'alta en fixation à audience ba ko libérer sauter. Vous comprenez? Parce que première tentative est refusée, deuxième est refusée. Parce que par cas il attend qu'on réunir ba élément pour permettre à fixer le dossier. Les dossiers fixés, qui est comme prévenu. Il y a moi qui est comme prévenu, mais c'est pour libérer pour sur quel mécanisme. C'est la totale. Et j'ai suivi un professeur qui est nous avons un problème. Même sur le tel article 151, dire que l'article 151, pouvoir exécutif, il y a un droit de s'impliquer dans les dossiers en cours. C'est une façon de voir les choses. Et cette façon-là, c'est une façon hypocrite de voir les choses. Les lois parquet. Ils ont entre sous-tutelle, sous-tutelle, il y a ministère de la Justice. Ministère de la Justice, ils ont pouvoir exécutif. Les lois, même moto va condamner pour bénéficier de liberté conditionnelle. Il faut que le ministre de la Justice soit comme l'aide. Vous avez à ce moment, les gens ont exécutif, ils ont s'impliquer. Mais or, il faut indépendance, c'est la montre. Ça veut dire que moto va bénéficier de la liberté conditionnelle. Quand l'autorité va condamner qui voilà comment il faut doter à l'Cambouane. Peut-être vous pouvez comprendre au niveau parquet a bénéficié, a fait bénéficier de la liberté provisoire. Soit à Souma. Voilà, maman a dit que merci, mais nous comprendre. Donc, si on a comprendre que Coco, ça Congo, le commis passe. Congolais à Kalera qui dit oh non, vite, na imanana na betara bien, ba Congolais na batika. Oh Ronaldo na Messi na zana mbongo, ba Congolais ba baya ba débat. Le coma débat ya idée, débat comment ya loi et lobby nini, mbongo etambola nini, chose de la République ba jira ngonde nini. Donc pour Vital Kamerhe babanek on va déjà qui base en bachango huis clos. To lobby huis clos regarde l'article 20 qui a constitué le lobby non, toutes les audiences sont publiques à moins que le tribunal a décidé autrement. Si vous biso assiste au tribunal il y a eu biso autrement. Donc place le tribunal a dit que ngana ko tanga pas problème oti. Parce que loi et lobby principe ezali que publicité ezala. Exception ezali que ce qui problème ezali mi balé ou bien soit hors république préserver hors république beaucoup décréter huis clos ou carrément merch pour préserver merch beaucoup décréter huis clos les lots kangi moi na moko moi si ba viola qui beaucoup l'examen publicité beaucoup l'examen même sous na kati ya huis clos pour sonia moi na wani zalati les lots kangi moi na moi si maman moko boye azaki mari ba kangi na mbeto hôpital et na mbeto ya ndaku na mobali mususu beaucoup sambi ça quand même publicité beaucoup sambi wana ba tribunal azana droit ko baki na ndimi affaire mbongo ibungi ya Congo mbongo na yona mbongo nanga na misala fo isala misala mité bali batu na mutuana babiki basambi sina kubatama mutuana babiki ngala lingi bosambi sana binonga en public siko bino bozo banga pwani donc moniko oh non madame eza singa matembele soki lelo yo muyibi ayibi na ndaku na yo muyibi ayibi batali ba porte abi non abuki porte te me porte ya au fond oui il faut déjà muyibi non mais muyibi ngozo faut te so kanga porte wani za gali c'est va découvrir on va développer on va développer donc presque à la fin matalo moto na biso ya kosuki ça affaire bon tambo mwamba ko leki moi qui moi des ordres ça mais na Sénat biso de penda Sénat ezesika moi bato mayele bato abwanya
kasi madame la sénatrice Bijou Goya ameka ko tuna tambo mwamba ameka pesi ba explication na ndenge ba meki ko assigner kuna na Sénat soki mosolo msusu ekia kasi tomoni tambo mwamba akoloba ba insanité na liboso ya ba sénateur mo tekesaki malamu te le tomoni ba femme députée ya FCC ba meko sa déclaration bote madame Goya ameka ko pesa ko présenter des esquisses na tambo mwamba. Et puis la Simatomoni, madame Goya a déposé plainte na tambo mwamba pour tenir à Emilia qui liboso ya baninga ne ba sénateur. Na faire wana penza ndenge nikana kiona kukolobana. Omoni sotali statistique basi baleki belé na monde. Or toi na démocratie, c'est le plus grand nombre de dirigeants. Donc pour moi, na logique wana fallait ni bino basi bozala ba député, bozala ba présidente, bozala ba présidente assemblée moko zawana mais na volonté na été. Il est la volonté à Kingakati. Na voilà, bozala na Sénat bino nyonso. Mais bozala na difficulté ba na basi. Nazo répondre par rapport à question tuninga ba député, banani ba so basi à FCC. Nazo bisa bino basi à FCC. Na ba o nyonso ba ko condamner démarche o yangoya. Yango bokomaka jamais présidente na ba pays neti ba RDC parce que boza bolingi manipulation c'est comme moi ça linga ba kosaye donc moi si c'est comme ça préparer mon bali kosa kanonga yango to na ba difficulté na ndako so si moi si vérité moi ça tomboki donc faut kosaye moi na lendi ozo kosaye yo moko yebi na kosaye et puis muto apembe na zo le kabike o ba kosaye mais moni ya minu libanda basi bolinga ande mona donc senga ye asenga pardon pourquoi mandat ya zo ki ya kosenga ba tu pardon. Il y a qui mandat na peuple qui ne pas pardon te azo qui mandat peuple ko fongola misu et a fongoli misu comme na binisa wapi ngana kati ya bashi wana bakinosa ba déclaration so moi sina na kati ya zoni na ndako na betaye fona betaye vraiment so atu nga beta na point na beto mutema na ngi ya betaye yo pona za l'aise isa qui na raison te comme ça qui en résumé madame wana en tout cas ba intention muso madame wana to ko tangwezate nous allons donner les faits au ndenge to moni. Moi, je suis un président Tambo Mwamba apesaye situation. Yako bongisa nini oto bengi elle oyo ya Sénat. Ko bongisa ngo ba bongisa. Oui, c'est bien. Mais nous avons toute une loi. La loi numéro 10/10, il y a le 27 avril 2010 relative ya marché public. Loi wana lobi boy na se basé na ba norme ya OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique, ou ya li institution mondiale était la kaba critère ya transparence dans le cadre de la passation des marchés. Loi wana lobi boy soki boningo sala musala na compte ya l'état beaucoup plus bon na caisse ya l'état, il faut que bo sala étude beaucoup sala équipe mususu. Chaque équipe on est ici pour ça l'étude éthique dossier. Équipe mususu ekozwa. Équipe mususu ekoya obenga équipe ya passation des marchés. Équipe à passation des marchés ba ekotala, ba vérifier ba oui OK. Chaque équipe à passation des marchés ici musana ba leki, ba tiki équipe exécution. Équipe exécution ba ni ko sala musana yi. Chaque équipe exécution sala musana yi azali na pembe une équipe à contrôle. Équipe mususu. Et ouais on sala contrôle ta la so musana sala na ba norme, na cahier de charge. Et puis, il y a une clause entre l'État et l'entrepreneur, et la public, et la privé. Loi yango maman. Loi yango Loi en 2010. Tant on a vu ta maman, on a commis président sénateur. Tant on a nani Félix, on a commis président. Loi on a photo on a tango lelo. To ba ko nyata loi on a lelo te. En ce moment là nazo ba état de droit, nazo ba état de droit ya ba siloga nazo mona ngote. Yango pe ni kamisa ma na niveau présidence. Bozui commission boyo tia na présidence. Commission pour ça la misala. Mais comme ça la misala à 100 jours. Ezali ning to benga ngoni. Ba travaux, travaux publics. Faut répondre à la logique, il y a loi. Oh, vous avez la coordination à bino. Coordination on yem tabakangi na prison lelo. Bon coordination on a yemoko étude, yemoko passation à marché, yemoko exécutant, yemoko contrôle. Si vous avez un contentieux, vous avez le tribunal pour aller. Faites-vous appeler équipe pour un contentieux pour dire quand tu dis maman ngo yanda tunaiga question. Na lettre on a mona ki maman ngo ya tuniga ke la rango ya ndeni wa gérant ndeni compagnie sala ngo oule. Vie ezani ki za rozela kaka. Azaro zela kaka o goutte abenga goutte de d'eau débordée.
Or, dans le loi, on va le bien. Loi, on va le bien. Si on a la passation à marché à degré à gré. C'est-à-dire, il y a direct, ça, on passe dans l'appel d'offres. Conditions à Mibali. Il faut ça, on a la société congolaise. Il faut ça, on paye société congolaise. Et puis, dans le minimum, il y a un montant où on dépasse. Si on a un cas de présidence, société Salaki Moussala Bakanga qui vient en entier, Jamal, vieux Jamal. Ah, Congolais, avant 57 ans, on a commis Congolais. Ça aussi, c'est une violation à droit. C'est une violation à loi. Non, il y a un truc qui vient tomber pour lui. C'est comme maman FCC, comme Nabil Zani. Nous devons commencer à défendre les valeurs.